Bonjour et bonsoir, chers internautes fidèles téléspectateurs. Et quand on peut dire bonsoir, tu penses à peine à l'indépendance en Amérique, à au Canada. Et pour être temps, on se aux 9h, on va recourir à 18h, 17h, ce qu'on peut 19h, on peut dire à mingi et bonsoir. Et tous allez wana tu dis actualité ils allez au belé moko, ils allez circuler le monde entier ils allez virus ya corona. Yango wana lelo yo nazali na bapandi sango pembei na ngai o bengi rachula caramel moimbo cadeau de Moussaou tout comme un peu que développer quelques sujets d'actualité lelo mingi mingi to kozala basé na coronavirus o na leki na pesi mbote na ndeko rachula caramel. Bonjour madame Rachou. Bonjour cancer Moussaou. Bonne santé. Santé Zali bien pour le moment, mais moi bien pété parce que tout ça fait toujours obéissable. Tout ça fait un souci parce que dans le mot qu'on a tout la paix 3 personnes déjà parce que caca et la Covid-19. En tout cas, moi t'es na bande de c'est pas pour l'andaliso au bazali à Namoka et puis bazali bande ya moka en tout cas moi t'es na bino tout ça pour partager caca mawamoko bisona. Vraiment, madame Rachula Caramel, malgré Covid-19, mais beauté toujours. Alors oui, beauté ne tombera jamais. Ok, merci, Baïbalandi. Et tranche Nabiso, tous allez wana na koyeb sabino na ko pata mingi était pas na biki na ba pandisa ngolo kola. Ngai na ngambo zeli na oba bengi moimboka de Moussaou to pesi mbote moimboka. Mbote mingi loi na ngai. Pandisa ngolo kola ngai. Moussa Jocelyne et Sengozali pour moi le to be exhibition na tatu na yo to bana kolobela mingi de kaka la moka kolobela pe mingi kaka la mokili ya éviter eza maladie moko normal to maladie moko démoniaque oyo paralysé n'est pas Congo pour ba mingi de oyo ba débatté kapitala mingi ba activité eza vraiment bloqué et makambo ezotambola malamu te en tout cas ezosala pasi. J'ai kosenga na baye ba sponsor za rabiso toujours na ngam mususu malgré confinement et to kosenga bino boyamba émission oyo bokotala ngona correcteur news suivi bokotala ngona Easy TV bokotala ngona Easy TV bokotala ngo pe na site ya ndeko na biso de Moussaou. Abonnez-vous, partagez et pour toujours sauver des vies. Yango tozali wanzali ko beta di solo ya corona ndeko Rachou tout le bien dans les cambiango pour na yo corona yango mpepe yango oza kozongo le lenge kani parce que na moni bato muso ozongo ndire ba blague on dirait aventure tout consort en même temps toujours perdre ba vie le quoi na tongo tout perdre ba bengi na kombo ya maître Mukendi ozaki na ye un homme vraiment brave mais lelo atiki biso et surtout bazo ba ke maladie yango mingi dali ko frapper mingi bato ya 3e âge pour na yo koki ko un peu ko expliquer yango le lenge kani quand on parle de coronavirus au fait que ça les visions na nini. Bon, tant que le coronavirus, là, la vision, la guerre. Mon guerre, ce qui est, qui m'a banda. Tu es baraté, et vous voyez l'anzélani, et pour qu'il l'anzélani, tu qui m'a caca. Tu recoutes dans la basse en bête. Tata, yo batani, tata. Vous allez les ans, vous mettez. Et on a calculé, il faut n'attendre à vous, il faut n'aller mani. Ndé na kozwa, coronavirus na sans wana. Na kozwa le kola munguna. Omenenge lisese lingala lobaka moyemboka lobaka mingi lingala makasi lingalo baloba lisese wana lobi soki omoni ndoki belela nde ngongo to kobeleka ndoki ezali nde esi bongo kozala nde coronavirus azali solo ndoki azali monguna azali guerre oyo po tokima masasi esiki kouta papa wana tokoyeba te tokobika lolenge kani coronavirus ya solo yali maladi ezali bokono kasi bokono ngo eli makasi tozalaki ne bola wato kosambela nzambe bikisa bandeko na to este ebola sila docteur muyemba ye oyo kuna lekaki olilunga lekaki tokobela ezalaki bokono tomonaki bokono sida tomonaka lolenge nini mozoki azwi yango epaki na hôpital atosa mibeko oyo bakopesa kosala barelation sexuelle mingi te koluka bacontact boye te kosimba boye te moto akotosa omo maladi oyo koyena mopepe oyo eza komonana te na miso lolenge kani esengeli na biso tokima ye lolenge kani esengeli na biso tobunda na ye po tolonga ye bandeko ya lisanga ya OMS epuis papa na biso ya mokambi ya bokolongo na banzoto etengi longondo apesi mpe na biso ndingisa
papa na biso ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi biso pe ningisa gouvernement epai mini provincial na biso nani papa général Kasongo gouverneur de la ville apesi bongo bandikisi sengi na kituni tout ça ezali bokono oyo ndenge tokoloba te ezali toza baaveugle tokoyeba bango te ezali lolenge kani mais lokola ezali virus babenge na lopoto esengi na biso kaka tobanga ekotambwa na mope moi te balobi 1 mètre moi te yoko mosika nga mpe na mosika omoni te ndeko moi mboka ya mosika po ete toyeba tobanga toyebi te mopepe ekoya ndenge nini nani ali nango te po emonana décoration na kozonga bongo na babengi moyimboka dodo musao ntango décoration azali kobeta lisolo ya mibeko oyo to mpe baprincipe oyo epesamaki na mokonzi ya mboka mokambi ya ekolo ete tozali komona bato mosusu bazali kotosa yango te bato mosusu bazali koloba ete ezali mabe bato mosusu bazali koloba ete mokonzi ya mboka azali koboma biso mais kolanda na discours ya oyo babengi mokonzi ya mboka na ase azali kosala discours yango na regret mpe mingi azali toujours na susi na biso alobi ete nayebi ekolo na ngai mais nazali kosenga na bino bomibatela mais toza komona bato mosusu bachauffeur bataximen bapapa to mpe bamama bazali toujours koluka kotransforme mpe kobebisa message ya mokonzi ya mboka yo olobi nini na esika wana ok natondi yo matololungi na yo moyimboka musa augustin omoni ekosalaka mapasi komona ete bayi Congo mingi bafuaka maloba ya mokonzi ya mboka ntango tokobengaka ye premièrement le garant de la nation le commandant suprême le chef de l'État le numéro 1 de la République le président n'est-ce pas de la République démocratique du Congo ntango tokobengaka ye bokoloba ete ye nde azali na nsima ya nzambe mpona Congo ezali ye nde akoloba ntango mokonzi alekaki alobi eloko wana maloba wana apesi badirective alopesi mwa mibeko wana bayemboka batosa eza mpona kotalisa na koto na ye bolingo aza nango mpona bayi Congo eza mpona kotalisa bolingo aza nango mpona bayimboka azolinga teke bayimboka bakweyani na mbeba to mpe bafutana na kati ya virus oyo pandémie oyo elingisi vraiment mokili oyo paralyse mokili mobimba eza kaka na Congo te bayimboka ebele bakoloba ke ezali baje ya gouvernement mpona kozwa mbongo sikoyo bandeko bakufi ebele na Italie wana eza mpe kaka baje ya baitalien nayebi te bakufi ebele na baafrique du sud wana eza kaka baje na bango kuna nayebi te baoyo basi bakufi misato lelo oyo tokolelaka deja tokokaka motema pasi tozi koperdre la tête bien faite tozi kobie balobaka lokoto ya lufalansa la tête bien faite le bâtonnier oyo azalaki mpe moko ya baavocat ya Moïse Congo oyo tokomemiaka mpe makasi na kombo ya Moïse Katumbi Chapwe tomoni batone ye wana akufi kaka mpe na virus wana yakendaki kotala bana na Belgique nde esika kende kolokota virus wana ntango aye awa na Congo moyimboka asolaki na baecombien kokoma na ye na Congo awa avandaki na banani ntango bayimboka bakolobaka ete maladi wana eza te parce que nga nakoloba ete nafutani meme na bachauffeur tosoni meme na bango nalingaki meme na papola chauffeur moko mbata po ye alobi ete ezali te atya bobe bato mibale liboso nga nakoti atya mpona tosombi ata mituka te ndelo koesala pasi gouvernement kanisi ata biso bapanisa kopesa ata biso bamituka te loba nanu mosala tokosalaka oyo ezosenga te ozala na mituka nakoti liboso chauffeur abi te il faut ka moto mosusu akoti otali elongi ya mutu wana loko elongi yobebe ya coronavirus bayimboka moyimboka dodo ntongo kobeta lisolo ya elongi ya coronavirus somoni elongi ya corona yango tolimbisani ngai natali elongi ya moto ntango akosisteke ngai mpona kota kaka liboso nabi papa oyo mokonzi ya mboka alobi nawe ekolekaka na mokili mobimba o yo oyebi yango to te kosala nini ezali te nabi yo ozali ya coronavirus elongi oyo ezali ya corona oyo corona baye kote badolasa ekatane balobaka oyo corona virus ozomona donc ezosala mpasi nalingi na pakola chauffeur wana bi chauffeur na kopakola yo soki moto akosala papoli yo oyo tolingi oboma ngai ozomona bayimboka esengeli tokeba maladi wana ezali ezoboma tokoevoluaka na mituna na yo toyeba na kodevelope mais lokola tozolanda kotosa ndenge ozotuna mituna tokenda no bongo en tout cas
ndeko Rachou tango ndeko na biso de loi dali koloba makambo mokonza mboka loba ki tout consort ba remettre nini ya solo parce que batu mususu ba na ka etandoté neti soko kina ba mama ya wenze okute te journée mo mbasa vanda kina wenza bosani ye kuna vandeli kama so lokuta encore ke ba na information ba benga information wende mama na wenza za na eloko ba benga information d'être ba mi contre toi nazo biso mama na wenza za na eloko ba benga information ko zwa idée te moi un peu rappel mukie na moi na moi mibeko oyo ba pesa ki biso et pas o ba kambaka biso utamo konti mboka ba gouvernement de la ville bato OMS ba pesa ki biso moi ba principe na ba règlement to ko kaka ko tosa pour nous soko ko sala moi rappel na ba bazali ko landa biso rappel ezali kaka penza bato ba été ba mama wende po na avant bandela rappel tant na kota ki na wende to kitaki na ndeko de le mawiso kota to koti na wende ezalaki na bamama bamonaki biso oyo bango moko belela mama yaka tokoloba elakisi ete bayoki deja mibeko wana balandaki mingi na kati na bango balobi mokonzi ya mboka alobi toteka te biso batotekaka basani biso batotekaka saki biso batotekaka bilamba toteka te yango sango ngana kotuna saki to te sani na ngongo kosala nango nini balobi yo te biso tokoteka kaka mpo ata malade ye eboma biso po soki tolobi toteka te tovanda be na ndako maladi nde ekoma nzala nde ekoma biso yambo te coronavirus eboma biso nde natuni mama ntango tozalaka na guerre toyebaka nzala te tobosana yango nakobelela nakobanda ya koloba na bato batia na moto na bango ke coronavirus tokompare ye na guerre soki tokompare ye na guerre tokomitolisa tokobanga po bato bakufi ndenge ndeko molimbo ka toloba ezali blanki kongo etongo kobela guerre yasa kobanza bela masasi to le kanasi ba mesa masasi po mutu oyo coronavirus oka koti na nzoto ate manifester na minute pe minute yo kufi guerre okozwa lisasi oki hôpital obiki sala 2 jours soki ezebele soki akoti na nzoto 2 jours okei nde na longo na lobiki tokanisa ye lokola guerre mokonzi mboka alobi atielaki biso nini tokolia nini tokokufa na maladi soki guerre ye ekalakilaka ke te bozala deja na une semaine ya ndako botia provision lobi guerre ekoya ndeko guerre elakisa sawa mingi bamona yango te ngai nabotama na kisangani guerre openda eye mpena bububu libumu eleki biloko yango oyo nzala eza te ntungu plein madesu mpo mama ayebiki bana balinga madesu loso mama ata mbumu kotia na monoko te mpe ebeti une semaine ebeti une semaine ndeko une semaine ya guerre une semaine ya nzala moto alia te moto mpe akufa te kaka soki misasi ekotali na ndako wana kuna soki moto nde oki moto akufi ndeko oyo lelo oyo ndenge tokoloba soki bato bakokende kaka na liseki soki totali televizio elobi yango ata ndeko de lole maweja na telefone moke tala mama Rachou tala kombe lelo bakei kuna na italien moke mama tala soki alaka na information oyo kaka bele tala lelo kombe mama 400 personnes bakufa na mokolo ata guerre ata bino bakokunda bango 800 moto akufa na mokolo ata guerre yango eza likambo ya kokamwa te eza likambo ya kozalaka mise ya kozipa te ifo tobelela mongongo makasi kandi babaka belela nduki mongongo ezika tobeleli korona ezali eloko eye na ndenge ya makasi tobundabunda na ndenge na biso moko mwa lipa ata ekota ata na mwa ndako ata mwa mai ya lobo mwa sikre me totika kolobaki te nakomibatela mais tumba oyo ndeko Rachou na kozwa maloba te tumba oyo tomesana kobunda yango chaque jour parce que chaque mikolo nyonso ntango tobikaka na bandako na biso ezali te président moto ayaka kotikela biso biloko na baporte ndako na biso tobikaka vie yango chaque jour tobundaka na yango te bandeko mpe bakoloba mpe mama na kata mpe yo maloba te ndeko moli mboka soki bakoloba mpe bayi mpe na tokoki mpe kozwa bato wana todisa bango na bikolo te totali mpe na televizio kaka oyo totali mpe na bainternet kaka oyo baprésident ya mboka mosusu basali nini balengeli mwa domeya mwa biloko ya kolia mpona bayi mboka na bango vala mais lokola mpe na mboka na tokopalangana te toyebi mboka na biso mpe mwa mbili ezali oui sikoyo pas le gouvernement qui ezali tokoloba ataka kende voilà population parce que population na paza tondi okoma tobosana te ke population oyo nano akima na misère te
Ça même Bokozi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi de Mboka, Tshisekedi de Antoine Chilombo. Alors, il y a un clairement que l'année 2020, c'est l'année à l'action. Maintenant, le bandité. Population, tout le monde en passe. Mon tout ça, on a une activité, on a beaucoup boé. Tant soit gagné à 10 000 francs. On peut permettre à que Bana Bali à 5 000 paix à épargner ou bien à celle de Makamusi. Maintenant, vous voyez que côté Kate, Vanda Ninanda, à vivre Nini. Population, Oyo, gouvernement Oyo, Ezo Kamba, plus de 80 millions d'habitants. À Congo, tout ça, plus de 80 millions. Mais ils ont convenu qu'on bimisa ça 1 800 000 $. Vous croyez que mon temps est retourné. Mais un individu, oh, ils bon joueur, a bimisi 2 millions plus que même gouvernement. Bon musicien. Musicien, ils ont bimisi ça bon collègue. Mais est-ce que dans le niveau de Chitomoto, qui même Moïmboka, Moïse Katumbi, en tout cas, il met bien dans le pour Bolingono, ça dit ça vraiment un patriotisme. Les autres, ça va vous patriote. Vraiment. Azo bimi sambongo belé pour notre tunga. Pour notre tomba à festi, à offrir cache-nez, à offrir dents, des désinfectants juste pour que le peuple a se protéger le virus soit ma casse. Si on parle du gouvernement, la biso ezali ligne. Ezali wa. Ah ouais, tozo ba biso toloba ki to pas quoi nous bino ma futa hein. Si to comme la tango ya ko beta siko mondongo, là ça ko taper dans le Philippines. Yango a ça. Oui, toloba ka ngonga loba ka do moyimbo ka do sa otubarista loba ka. Soko kangela nga porte pour la vérité na ngai, nzambo afunwe na ngai pour la vérité na ngai. Yango azala ko loba moyimbo ka dodo. Oko beta nani? Ah ouais, tozo la bosolo. Gouvernement, na moment call. Ça la part, il y a responsabilité. Pourquoi? Parce que le peuple a connu quoi? Le peuple a mis dans la chômeur. Tant que vous avez mis dans la chômeur, avant d'en transport, il y a un il y a un chômeur, avec les places qui d'accord comme on va tanguer maison. Il fallait prendre la mesure possible, n'est-ce pas, pour la population. Bon comprendre un déco de deux ali kaka. Bon comprendre un déco de deux ali bon kaka scandale ma comme zali komona ya solo été et à moko et tout qui sakamoté moko mona lenge kani pepe kongo zali ko souffrir parce que tant on balobi mo konza mboka ko esi mebe ko été to fana nda ko to sala te. Batata lopango bateleme de biso ndeko rashu to futa mbongo ya ndako. Régie des eaux et télémé biso to futa mbongo ya mai. Snel et télémé biso ndeko pesinga ikanda isiko simbi to futa simbi esika mabe. Ndeko Joseli Musa osimbi esika mabe. Oh, ezako yindawa. Na ebisi yo moimboka. Ata inkomba régie des eaux. Ndeko a régie des eaux alobi na radio. Batuni le motuna. Mai ko nyokola baimboka. Kaka na ngonga coronavirus. Na lifana sa balobi confinement to vanda na ndako. To vanda na ndako to okuta na pampu mongo to tondi 100. Ko to vanda na ndako mai yalité. Mai yalité. Batuni le motuna. Mai notre olengeli mai olengeli pani. Alobi population emoko ayebiti. Soki mai ezate ba potana ti. Batuni papa. Bongo soki mai kasi bimi soki bimi ata ine. Bana mkaka ine batokati. Wala kosaka na population mama. Kasi on to ko lobate. Yango to ko bela na mokonza mboka. Azo na to mona te. To vai na bandako courant réalité. Yebisanga sika to vai to ko salemi. Courant réalité. Et wapi? Ma réalité, courant réalité. To vai na bandako ndeko. Pona zo émission oyo. Na tinde la bato ko batala. Ya ko kufara bena crise ya nini? Pona zo émission na tinde la bato ba libanda ya mboka. Ndeko na ngai po batinde la bango batala émission. Na ko nyoko mapo mega et ko baluka kaka. Connexion est passée. Méga est comme il passe. Il n'était matimba la moko. $1 ezalaki na 1700. $1 est comme 2000. Yango to retourna ba konza mboka bozali bozali te bozali ko na ba pandisango parce que tant to za ko benga bozali ko ba confinement to va na bandako biso ba pandisango to ko va na côté to ko kita na public pour na koyeba o ezali bosenga pe souci ya peuple congolais o tozali ko memela bino ezali oyo biso to vanité to luki na mitu na biso ezali oyo biso to kiti na terrain ko luka koyeba peuple congolais ezali ko ela ya solo ete konza mboka ko timibeko e kasi ete atali kana bango ba ko pango ezali ko senga mbongo ya ndako régie ezali ko senga mbongo ya mai snel ezali ko senga mbongo bakumbi mituka pe ba ko réclamer boyebi si bango même bato misato
bakolo ba chauffeur bazali bakolo mituka bazali kozela mbongo versement bino bokiteli bango carburant te yango part ya gouvernement na likambo ya babengi coronavirus wapi yango ndeko rashu yo bengi lo biaka émission pona koma na mati moto alobi na ngai pona koma osika lo benga ifuna futa 3000 ezali nzela na futa ka 500 il faut 3000 alobi nini mama bokondane biso te bino ba papa nsango boloba obela mongongo na biso carburant eza ya komata bon ye moto amemaka bato mibale afuti 1000 francs to 2000 bekomi motu moko il faut mata 3000 il faut mata 2000 carburant eza likolo carburant eza likolo biloko kolie mati likolo yebisanga tokobika o tokokufa elobi ata mama moko oki mama moko nenga lobi zelanga talisa bato ndenge mama wana lobi atekaka na weze alobi boy mama kobomba ngai te lakisanga na TV bato bamona natekaka basani me na koteka kaka soki nasengi ata sikoyo moto apesa ngai 10 000 nasonga ntango akomonana te soki malade ezali nakokufa nakoteka mpo soki ava malade ebomanga lakisanga na télévision mpo mama alingi bayoka ye ezali pasi tolobi na bamama wafa batosa mibeko me tolobi ape bokonzi ya mboka batala eza na moko lobi alobi nini abi ye gouverneur wana ya gentili ngobela kolobala biso alobi tovanda na bandako biso teka biloko lete toteka valise tokoya kaka toyembela mpo mwa lipo ekobima nga natuni bango soki bakangi bino mbongo makelemba mpe pai po babokola bana mbongo makelemba bakangi bino abi bakanga biso tokolia nini ye gentili ngobela aza moto ya leta saki aloto biloko akolia na ndako ne po aza leta bongo biso nana kopesa biso ozomonaka ezali mpasi vraimen nde eloko mosusu nanda babika mokie balobaki mokonzi apo balobaki bato basangana pas plus de 20 personnes ezalaki bongo te bato baleka na 20 te bakozala 15 mobulu ekoti soda azwi shida 20 soki limite eza 20 mais biso ngai namoni ndeko delo nazwa maloba te lobi ngai namoni bato kowela mituka plus de 40 ata 5 bakangi bakuta bato bavandi babela ata bazwa ata mwa réfléchissement na bango bavandi ata 8 baye bakangi bakiti bakende yango donc ekomi cope ya bapolisier na maleo bapolisier bozosunga bokonzi ya mboka te boza miyibi Silvano kasongo tala bato na yo bazala bakutu bende bango bakutu wana malamu pasi baza koyoka te po moto azaka matoi ayoka bokonzi ya mboka alobaki malamu pas plus de 20 mais bango komi bakuti bino bovandi 10 bakangi bato bakufeli ebembe molimboka bakuti bino bovandi 5 bato bakufeli ebembe bavandi liboso ya porte ya lupangu bavandi na sansi ya mawa yango ngai nalekoloba ndeko dodo bino mpe boni kokokokanga mpe na plateau na nga boye ok bomikita nano ebongo bino bapandisa yango bokoloba boseke bolie moi quelque chose parce que bino bozali bobe na terrain kotumula ngai te osimbi esika mabe kotumula biso na pota ye mokambi oyo mokambi ya bajournaliste ntango abengaki bamédia nde tobengaka na français abengi média po apesa bango mater mokambi yango azaka komo ok ntango abengaki bapandisanga alobi na bango boya kovanda totala lolenge nini tokosala sensibilisation mpona kosunga population amilengela mokono oyo etambola te abengaki biso aponaki batete abengaki na papa mais bon babenga bazalaki aboya ndeko na bino papa molière oyo aboyaki alobaki corona ezali te na papa molière azali na bato babimaki ya liboso akei mpe mais bakonzi yango bomonaka te bomonaka te boyokaka te boyokaka te ndakoma ndeko dodo magazine bapatron bamagazine mpe bazali neti ngai nazali patron na magazine na ngai ya lingala baconsulte ngai ya lingala biso bazali kopanda biso bazali kopanda sango na internet partout dans le monde voire même na bato bazali na bafe fond ya bavillage bazobe na telefone mais bikure koki kozala te mais soki aza na mwa telefone ya kotanga babandi biso te babandi bato oyo batelemelaki mbongo te mpo gouvernement na mbongo te bon matériel bapesi biso wapi matériel didactique pour tosala mosala ya kosala sensibilisation wapi yango surtout kobundaka na ndenge na biso surtout nakisi bandeko lobi CG narcisse alobi na biso abi tosala sensibilisation bandeko bayeba ndenge nini ya kokima mokono sezali mwa lisanga oyo tosangani tolobi biso mpe tosala apport tosunga l'état tosunga population tosunga bato enko balandaka biso biso konte tokosalaka mosala makasi me bango nde baza mpona kolia mbongo okona bazwi mpe mosolo wana bakosala mpe mosala olenge elongo bandi te bazala mpona kolia kaka mosolo me nayebi te mokonzi oyo azali lelo azofamba biso oyo azali ministre na biso ya système ministre na biso Jolino Makelele est ce oyebaka ke lelo oyo bajournaliste bazatala bacharte te comment expliquer mboka oyo responsable eza na ministère ya média et communication
mais tout dépend de la jeunesse, tout dépend de la carte. Il y a une structure. Est-ce qu'il y a une jeunesse qui est bonne? Il y a une structure. Il y a un nombre de journalistes. Il y a une PC, l'État, il y a une structure, il y a un projet. Tout le travail que vous avez mis PC. Est-ce que vous avez un biso? Ce que vous avez dit, pour le Robert, vous avez dit, vous avez mis PC. Tu as évité, et le compte, le Canada, et va le mettre dans tout passe. Ndeko dodo na moni bongo to komi kokende be na suka. Biso bato to kimaka na sima ya ngonga. Tozali bato to ngonga. Tokena toko temela baninga te. Biso pe poto zala. Tozala ndakisa. Eloko moke. Ndeko Jolino makelele moimbo ka Jolino makelele to bani na oka. Uta na opposition oyebi malamu, oyebi ngape malamu. Oyebi kinazali na media uta kala. Depuis 2011-2010. Oza pe combattant de Gozawa. Ndeko Jolino que Luka Oyeba ont valorisé la presse congolaise ou encore le média congolais. Et c'est une chose à partir du ministère. Tala likamwana malam valoriser ministère wana. Tikata mokoloto ba benga oni. Tikata lembo. Natana optique lembo que non parce que c'est depuis 2000 si j'ai une bonne mémoire 2002 que Congola dans la carte na tant que journaliste. Je vous banda ko dépendre na ba sécurité. La mouka, ça n'est le coup, madame, ben la biso projet, soya, tu expliques, on va pas tout ça, on déjà la katia, la boîte na biso, et le monde a président la biso, Michael Bakemba. Donc on va expliquer, madame, pour te dire que tu vas yo, tu lui tombe la vraiment ministère na yo, pour les ministères oh ya biso. Tozaki wana bongo na sima ya caméra ndeko na biso maweja et na kobosa na te, tokosenga na baso ki tozali wana ezali lolenge komemela be bakondi na ndako bakondi. Oyo nini population zali koloba. Na kotambola tambola biso na ba effort personnel na biso moko sans aide na bino parce que tozui ni mbongo, tozui ni casque, tozui ni gants, ni eloko ya ko sensibiliser peuple mais na bokasi na biso na mawa ya kosunga parce que ba mutu asunga ko bena waza nango nana mbongo te menene maloba pona kosunga na kitaki na saki musala nende ko rachwa kitaki nende ko dodo musa akitaki na terrasse aki musala yango wana to epa yemno ba kondi ba bokotala eloko bokotala video oyo ya solo boya na mituna boya na mituna ya ba ndeko na biso ba congolais boya na mituna ya ba pandisa yango to ko singa ndeko rashu soko zali na message ya suka ya koshite to pe conseil ya kopesa na peuple congolais oyo zali na mai na miso motema ya kozuka message ya kopesa na peuple congolais nyonso zali ka ko milengela lokola l'État beti biso kara tomi kunda biso mokote to timula libulu tomi kufa tomi bomate to tombola miso to fungula matoi to soki to fungula miso komona bato bako to tombola matoi ya koyoka mateya to milenge konde tambola tambola ezala ya suka to tambola tambola tene baba na lopoto limite bato limiter ba sortie okosona ndeko na yo 1 mètre maboko kosola ngonga nyonso soki bimina libanda poussière milengela po mo pepe oyebi te risque ko limiter la tête to banga parce que adversaire na biso ezali solo coronavirus aleki biso na makasi azala ko la guerre ngai naza na posa na yo yo oza na posa na ngai mboka ali na posa na yo libote ali na posa na yo poto monana poto lutter contre maladie wana ya coronavirus to milengela to vanda na bandako to respecter ba principe l'état na yo papa ozali l'État mokambi ya ekolo mokambi ya bato yo kambela ya population donc la population abeleli sur 100% ça la ta 20 pardon. Merci beaucoup ndeko Rachou et tozongi bongo epai ya ndeko na biso dodo musa mopa sango ya solo omona tata laki na radio ya solo kaka zali na zali kaka pona ba ndeko na bazali kokufa ete ezali ko silika pona raison personnelle na yimo kote ezali pona ekolo yango ezali ko senga ndeko dodo pe message ya suka et puis construire ko pesa na peuple congolais malgré douleur pe pas sur bazali nango na motema na tom Dieu moyimo pa Justine Musao produit pour la Congo de Koloba parce que tant que benga kangai moimbo kasta dio ngali na mo ko ya mboko na mo Congo mo na mo ni mboka na mo na baimbo ka banyo kwa mate to mo ilo kwa ni mataki mais lo komo na simba mo keli susu na ngai na bosa tant mo ko ya mboka lo biba bakanga makanga mate akata mitu kamo ba distance eza et pour ça la passe comme on a ministre vice ministre aina mutuka naye amoni bato bakele miti azokende tiango bino bozokende wapi bozokende tiango bokota bino akotisi bato wana bafinani même ozala telemi nazotala finani bamiso batikela sibabi ah mais oyo si ministre vice ministre
mais le comment ça là, oh, c'est que malade yango eza na ngote. Ozo mona biloko bazo sala kawana, ils ont mettre la population en doute. Ozo comprendre, eza malamu te. Yo étant que ministre, oyebi bien que malade wana ezali. Pour alisama oyo mokonzi mboka lobaki. Ya reprendre ma précaution. Mais yo ozo sala yango, pe ya mabe kole. To bateli na bolingo ndenge bolingo poni le makamale ezali te. Obone ko sala biloko wana te. Est-ce que ça le bon moment pour faire que vous avez bon samaritain? On l'a dit chapeau bonnet le roi cowboy. Oh Dieu m'a dit qu'on partit ça quand parce que bébé pas quand on va dans Corona. Donc il y a de besoin d'un gros au niveau transmettre mon gros baba. Ko le bien oui pas là-bas. Et donc ça la passe. Gouverneur a dit yo na mutu kano otambola Vous mettez limite ça là pardon c'est ça ma technique. Beaucoup mettre aussi mutu kana yo. Et donc il savait midi. Yo wana otambola teno ba tabi diga. Avant ba Corona déjà midi que ba dit ko kota di bango. Bah, moi, 10 personnes, au lieu de poser le combat, ma tangue, on va se retrouver. Boum, baquer là-bas. N'a mis tout. Et pour nous, on va. Les codes de la mousse, tu l'as dit, tu l'as là. On lit, ça manquait dans l'île, ça doit chiter vraiment. Aux yeux, beaucoup, mais est-ce que vous pensez pas le baki moins de 20? Le baki pas plus de 20. Bon, si vous avez la population à l'aise, le problème est que la population est dans mon Konzambo. Bon, tout mon Konzambo. Et ça, madame. Alors, pas Iboka. En tout cas, tout prendre le cambo au théorie, tout se protéger. Et le bakaï est dans les cerveaux, je vais attendre la mélodie tout le monde a mis dans ma bouche. Mais que toi, quand tu es au courant, à Koufi, et que ça la passe. Oui, c'est ce que tout le monde soutient. Ce qui, autant moi qui madame dans mon vidéo, donc vous allez dans la liste dans l'eau. Mais si autant moi qui madame, il y a une liste de l'eau dans l'eau. Donc, ça n'a pas de difficulté. Na ton divino, na lobby pour ça, la famille, voilà, voilà, ça va donc, faut que ma président. Comment ça peut décider d'après la pour les années? Même si vous pouvez regarder, si les gens bon, faut bien la préserver, c'est le maman préservatif. Quand il faut y aller, faut que la pité, faut si déjà société. Si d'après Dali, coronavirus Dali, madame la madame va lobby corona délai. Il y a un peu Dali. Na ton divino, en tout cas, faut comment la sous-balassima, mais faut prendre le tabac, faut pas distance, ça dit le pénabatou. Fait pour le capot de l'imi, gouvernement, Aza, Poloba, comme on peut dire, papa Poloba, le famille à Polobawana, et tout ce qui est dans votre cerveau parce que il y a des papa la biso, il y a biso dans le Congolais, Nato Diopé, Moussao, je sais. Maintenant, mingi na bazala ki wana belé pona kolanda pe pona ko partager na pesi ndeko na oyo apesa kinga ngongana e madame Rachula Caramel de Moussao Moimboka azalaki wana et pona ko pesa nga pe ngongana e malgré ba préoccupation na bango nazali ko senga toujours na ba ebalingaka ici TV bo s'abonner massima pe bo partager yali conseiller ko senga na bato nyonso ba mi batela solo ba sokola maboko bo tambola bitambola tambola ne bazali ko loba sorti ezala utile o ezali utilité bo vanda ya sona ndako bo milengela parce que ngai naza na posa na yo yo oza na posa na nga mboka ezali na posa na yo na pesi matondo mingi na ba bengi cameraman wazaki na sima ya camera maweja équipe nyonso ya Kojek o ya accompagner ki ngai nazali kotala CG Narcisse Ntumba na muni wana ndeko na nga Bigel Steve bato nyonso bazalaki ndinga to pesi bino bambote mingi pe matondo mingi tukokutana na sima ya ngonga.